Oui, beaucoup de bien noté. Est-ce que parc agro-industriel, les Sud-Africains ou les Congolais? Ceux qui sont Congolais, les Sud-Africains ou les Kati, ils ont ça la nini. Bango bacha bambongo to bacha bambongo. Ceux qui bacha bambongo, ils ont à hauteur nini, à quel pourcentage? To kitaki, to tunaki, masango ango ils ont kokende wapi? To kolia yango bien, ils ont ndenge wana lalisa bango di toleka. Bolanda, to kitaki, to kutanaki na mama Ida, o aza DG ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo. J'étais content, il y a que Azali congolaise, to tunaki moi mituna, to balukaki, na lingi bo vivre. koyoka likambo ndenge wana po projet oyo ezali projet ya ba congolais. Leur projet oyo ebandaki ba sud-africain en fait bazalaki bana misala ya Congo. Tozwaki bango po ngana lobaka toujours il faut tozaka na humilité na makambo ebele. Tozwaki bango po bango baza en avance par rapport na biso na makambo etali agriculture. Toyaki na bango awa tozwi bango na musala po ba aider biso na gestion pe na kolona kosala bilanga ndenge esengeli. Mais l'air bango moko ba sud-africain ba moni ke projet ngo ezali malamu ekobota mbongo ebele basengi gouvernement congolais soki bakoki kozala ba actionnaire mais ba actionnaire minoritaire linkolo bazwi ba part muke na kati ya compagnie oyo ya Bukangalonzo. Donc likambo koloba ke bayaki na mbongo biso tokomi oloba mbongo eza ya biso ba congolais et puis eza mbongo oyo to emprunté te eza mbongo ya gouvernement congolais. Ba épargne na biso moko ya l'état ya trésor public yango nde esali Bukangalonzo. Donc bango ndenge na lobaki ne bandeli bazalaki basali na biso mais à la longue l'air bamoni bazalaki intéressé parce que botikala koyeba ke projet oyo à un moment donné gouvernement ekofungola yango po batu congolais nyonso alingi ko investir asomba ba part na kati pour l'état musala na yeza kosala bilanga te oyo asali kaka pona ko déclencher système yango. Donc en attendant to ouvrir ba part na ba congolais baza intéressé à osomba ba part bango moko ba sud-africain ba s'intéressa qui déjà. On a analysé to comme une conclusion que pourquoi pas étant donné qu'à la longue on va ouvrir ces parts yango wana ba somba ki ba part na kati. Donc bazo continuer ko sali sabiso mais ba komi pe ba actionnaire mais j'insiste ba actionnaire minoritaire. Ezali entreprise ou bien projet ya gouvernement congolais. Ezali na contrat ou bien loi eza en place o eza ko interdire bango baleka na 30% bako tikalaka minoritaire mabele ya biso. O eza mboka na biso majoritaire ikozala biso soit l'état soit biso moko bana mboka l'air to somba ba part mais bango jamais bakoma majoritaire awa. Tolingi to tuna awa to komi na deuxième récolte ndenge to yoti récolte ya liboso ebimisaki masango boni ekendaki côté nini parce que na Kinshasa tomoni yango te tozomona ka Bukangalonzo ba avion zo pumbwaka na ba avion zo pumbwaka na ba télévision mais oyo bozo buka ezo kende côté nini toyoti na kati wana ke bino olie ya koliesa ba congolais boko kotsango na bralima pour que ba congolais balangwa libela bongo babosana. Merci na motuna na yo ya liboso na lina corriger hein. Oyo deuxième récolte yango nde bazosala masango bomoni awa na oyo eza déjà na Kisasa ezali première récolte et na lingi na zongela bozongisa su makanisi sima projet oyo ezali projet munene dans des conditions normales avant que tout banda ko produire il fallait zo biso ata 2 ans
le temps ya kosomba baéquipement nyonso le temps omoni awa toza na katikati ya zamba toyaka awa ezalaki kaka zamba na zamba eloko moko te po biso tokoka konika masango na biso awa il faut une minoterie elingi koloba il faut électricité donc tant oyo omoni nazoloba il fallait au moins 2 ans il fallait électricité nano ezala connecté banzela baéquipement to importé et tout mais comme tozali na cadre na contexte politique il fallait tolakisa quand même résultat moko boye le temps de s'organiser aussi yango wana tolonaki masango noki entre temps équipement eza koya électricité baza ko connecter tout à l'heure boko visiter sous station bomo na évolution yango donc masango ba récoltaki liboso étant donné que toza na minorité toza pe na balance oyo et pesaka ba camion soko charger camion eleki et pe 6 poids nano ekomi awa te pompeseur. Voilà, pompeseur, exact. Toza na ngote yango wana omoni notre seule façon ya peser na minute l'air tozo tia na ba sac, tozo compter combien de sacs il y a 50 kilos et qui. Tout ce que je peux vous dire c'est que on est en train d'envoyer chaque semaine 150 tonnes ya masango na Kisasa ezoni kama pe ezali eza kote kama na Zigida na marché à Liberté na pompage na rond-point Ngaba na semaine o tozo banda tozo kende na ba marché nyonso pe ba commune nyonso chaque commune ekozala au moins na conteneur moko oyo ko jouer rôle ya point de vente pe to kosala marketing po mutu nyonso soko azoleka amona ke awawa batekaka masango ya Bukangalonzo prix ya parc e ali 13000 pour na 25 kg na lobi bien prix ya parc ba prix za mususu libanda alors sikoyo muto ya sombi akolokati ya mwa profit mukete mais eloko na koyebisa bino ke depuis totie masango na marché ya Kisasa ekitisi batalo ya masango mususu ezouta Angola na bisika mususu mama wana ekomi nayoki likambo oyo bakongole mususu akosomba masango ya Bukangalonzo alongoli saki ya Bukangalonzo atie ya ye saki pe amatisi talo wana sikoyo ekomi kongole ye moko azoboma kongole eza park bote Bukangalonzo a pona kosilisa nzala na Kisasa yango bato bazalaki kozela yango Kinshasa ezana presque 12 millions d'habitants selon André Kimbuta gouverneur de la ville Nenga Lobaki. Est-ce que capacité à production na bino bomoni ke ekoyokana na kati ya Kinshasa tote parce que même ndenge pesi ba point de vente wana bande ko mususu bisika bazali ba ko douter parce que masango na bino komona na te na Kisasa et comment on ezali e bandeli au départ to vandaki tozali kozela minoterie ya mais courant pe et sali moi retard yango to décider to memi masango na CDI Bwamanda et koya ba komona yango ese bandi déjà oyo baza pembeni ya Zigida bakende ba komona ba point de vente marché à Liberté ndenge moko pompage ba komona yango likambo ebandaka bandi muke continuer koya munene bakomona yango batika tembe bazala kande na positivité bazala na esprit positif par rapport ya projet oyo toza ko critiquer yango mingi ezali pasi alors que projet yango ya biso moko. Est-ce que projet ya biso moko nazo sukisa wana parce que namoni alliance finangai ya lobi tot kata awa alors projet yango na Kinshasa polémique ekobima awa balobi boye kwa pauvrir population ya Bandundu bakolo mabele oyo bozwi ba mabele na bango batikali ya bango biloko akoteka moyen lisusu bateka ezate botiki bango na système ya bo pauvrir bango bongo bon enrichir ba sud-africain yo lobi boni encore une fois na kolobezali pasti mingi na yokaki mwana moko parmi ba journalier na biso a répondre na motuna oyo kokani na oyo wana parc oyo ndenge bomoni yango mabele oyo toloba depuis nzamba kela yango mutu moko asalela yango te pourtant bandeko na biso ya Bandundu bazali awa te ça c'est wana réponse et yana liboso nazo peso ya mibale tout à l'heure to revisiter na bino to lakisa bino bilanga ya ba riverain to kuta awa en fait parc ezali awa pe pona ko encadrer ba petit fermier na biso ko lakisa bango ndenge nini balonaka ko pesa bango ba outil esengeni ko pesa bango ba intrant donc ba semence na ba engrais ndenge c'est quoi encadrer bango musala ya parc pe ezali oyo wana et ensuite à la production parc ezali premier acheteur ya biloko na bango soko balingi so balingi te bakoteka na bango ailleurs réponse à liboso yango wana ya mibale parc ekotikala jamais kosala kolona biloko oyo bana mboka bazolona manioko ekozala awa te
ndunde kozala awa te biloko nyonso oyo bandeko na biso balonaka à part masangu lokwa ezali na quantité esengeli te na kisasa biloko wana mosusu totikeli yango bana mboka mpe tokoakompagne bango ndenge nalobi lere tozocontinue visite na biso tokolakisa bino exemple ya encadrement ya bapetit fermier ndenge tozali koencadre bango mpe eloko mosusu bobosanaka te bandeko na biso basalaka bilanga na mboka oyo bapetit fermier ndenge tobengaka bango ya solo tolingi bango mingi mais soki mosala bazosala ekokaka po tolia biso nyonso pourquoi tozali koimporte bino boprefere mbongo ya Congo ekendaka libanda olie etikala awa ndenge nautaki koloba normalement projet ya boye ifale ezwa biso ata 2 ans avant tobanda mais tala kaka ifale toproduire déjà masango na kati ya chaque parc en dehors ya Bukangalonzo boyebaka bapark mosusu ekozala dans chaque parc baekole ekozala baclinique ekozala bacentre de formation ekozala même bandako ya bato kolala ekozala oyo ezali kaka ebandeli yango wana nazoloba parc agro-industriel ya Bukangalonzo ezali ferme te ezali parc agro-industriel donc na kati kuna bilange yali ba usine à transformation ezali bandako ya kolala ezali clinique hôpital école nyonso wana ekozala ezali kaka ebandeli bopesa biso mwa ngonga muke bino moko bokomona différence mama Ida tobandaki sanke bayeba soki eza nani azoloba mpo bakomona lokola tolokotika mama moko azalaki koleka yo oza nani na kati ya makambo yango ya Bukangalonzo ngai nazali directeur général ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo nga naliaka fufu mingi naliaka fufu du 1er au 30 donc depuis tobandi konikisa masango nakomolia kaka yango ezali kitoko mingi est-ce que fufu na anglais yokanaka Maïda, est-ce que vous avez une réponse ya maloba oyo uto bima wana ba journée commis ndé kwa limbola ki en anglais ba traduire en français est-ce que vous rappeler rapidement te makanisi ya bandeko sud-africain na o baloba ki membre 229 millions ko bato ba okaka lopoto te ba servir pour bas en information makambo bandeko oyo bakomi na ba journaux comme quoi gouvernement congolais est 229 millions à sud-africains ou bien son excellence premier ministre Azimbongo na bango ezali penza mawa mingi po na ko répéter lisusu ba sud-africains oyo bazali na Bukangalonzo tozwaka bango lokwa bana misala na biso na mbongo a l'état to bandi projet oyo ya Bukangalonzo to sombi ba équipement bango bayaki comme ba conseiller pour musalo esalema malamu donc eza na mbongo moko te ya ba sud-africain yawo eye ko ya l'air bango bazwi ba part wana tozolo ba ya 30% ezali mbongo muke donc ti lelo ebele bazali awa bazali bana misala peut-être mukonzi na bango nde asombi ba part na kati mais mbongo ezali awa misala ezosalema awa équipement nyonso ezali awa ya ezali ya biso Congo makambo wana nyonso ezali ya lokuta ya bato nayebi te objectif na bango ezali nini mais ezali lokuta mpe tokosenga batika po ezosala soni mingi bapaya bayokaka bapaya oyo biso tozwi na mosala tokomi lisusu kopesa bango mbongo ya biso ya solo masango tosi tobandaki kolona yango omoni tozo récolter awa eza na basaki élevage ya basoso élevage ya bangulu na mbisi yango pe misala eza kotambola mais eloko moko tozozela eza électricité bokomona tout à l'heure sous station si batiaki ba mwa ndambo ya baéquipement na bapylone en place toloba d'ici là sanzo ane oyo ekosila te tokobanda production ya basoso. Merci maman. tozosepela no makasi tosepela parce que donc toyoka nkena ekoya tozela tindenge yaka pena biso tout donc tozaka na esengo nango vraiment esengo makasi ya trop donc ndenge tozosala pe boye parce que liboso donc tozaka pena na buchomère sikoyo donc chômeur esili biso donc tozozwa muke wana pena izo ko satisfaire biso na mabota bana classe bazo kotanga tozokolia pe mwa malamu kaka vraiment tout na esengo mingi te en tout cas wana lobama pena te biso tozaka na posa pena vraiment keno compagnie oyo eya awawa po soki pena donc bayaka pe te donc compagnie oyo yaka awa te
mabele oyo elingi tika kaka ndenge wana kaka isolé donc musala moko elingi esala mape elingi ezala nango te bana bakoko bakutu diminue biso mpena chômage makasi totala esengo nango vraiment to ntango basomba place oyo basombaka esobe toyeke parke esomba esobe parce que soki babotola biso mabele mbe biso toza na baferme pembena mbe babotola biso mais ti lelo baferme ya biso ezaka ya biso biso toyaka nde tosali mosala tosisi tozongi na bamboka tozala mo eloko nana quel est ton problème ezaka pembeni na mboka na village ferme na biso komona quel est ton problème ya kombo ya mboka na biso yango wana quel est ton problème kombo ya ferme yango ferme ezopi mais tobenga ferme ezopi kombo nango quel est ton problème c'est ça le problème esika tovandi tozalaka nde wana donc soki tolongo wana toye mosala tolongo mosala tozongi kuna français pour que mboka ya bakoko oyo batika ebima na kombo ya quel est ton problème non ezaki yango kotisi na liboso na koexplike ntina nini masango ya Bukangalonzo ekomi awa na Bwamanda. C'est tout simplement parce que électricité nano ekomi na Bukangalonzo te bandeko oyo baza chargé ya électricité bazosala na mosala na bango mpo tokoka kozwa électricité na Bukangalonzo mpo Bukangalonzo ekozala na minoterie nango. Alors en attendant masango tozomema yango awa na Bwamanda bazo trier yango na kati ya tami moko vibreur batamize yango emati na basilo ensuite eleki na moulin et transformé yango ekomi farine batie na basaki bino moko bokomona sikoyo lere bokozwa bilili ndenge nini bazosala. Par rapport ya prix na marché ba congolais bakoki kozongo parce que partout tozolega tozoyora bofil bolaise biso Bukangalonzo masangu tozwango abipe tosoma na combien? Ouais, na lobaki l'hôpital ya masango à partir ya biso ezali 13 000 francs. Na bandeko bazoya kozwa po bakende koteka. Mais bazozwa wapi? Bazozwa soit soki mutu alingi aza na transport na ye akoki koya kozwela yango à partir ya Bwamanda wa toza na équipe mobimbe vandi awa pona koteka. Bazwi na 13 000 francs ba oyo bazozwa pona ko revendre. Bon, lokola baza na ba frais na bango ya location à dépôt ou bien ya transport, prix maximum bakotekeleza $15. Mutu ateka 25 kg ya masango ya Bukangalonzo à plus de $15 eza interdit. Donc prix na biso officiel na détail ezali $15 pour na 25 kg. À part Bwamanda, bato moko na compte ya bino moko bakoki osombela ngo wapi? Boza na dépôt o ya bino moko botia en place pour que bana mboka bazwa. Si d'ici là tokofungola ba dépôt na ba artère principale mais boye bakake na ba dépôt ekozala $15 parce que prix officiel ya détail yango wana ezali $15. Merci. Est-ce que Tolinto est réellement masango bozonika awa? Est-ce que zo uta vraiment na Bukangalonzo? Maman, masango tuza konika zo uta solo pendant la ferme Bukangalonzo. Mais masango ngo za qualité bien te zo bima bangenzebele papa. Ezali masango ya qualité malamu. Biso ba ezali konika sango awa na usine to moni que ezali masango qualité kitoko. Banda bozui marchand boniki déjà combien de sacs? Na terme à tonnage, tu salis déjà plus de 300 tonnes de farine à Masango. Oh, biso tonique sango awa na usine na biso ya nini Bwamanda. Après avoir coupé sa biso produit fini, ezo kende wapi? Produit fini ezo bima na isika ya na. Voilà. Ya lelo to sukisi awa. Meloko na koloba. Congolais nandenge musala ezate. Balobi 100 000 emplois par an. Mais 2 millions de kobima pona koluka musala. Toko kita toko mata. Na ba réalité ya salaire to zanango. Est-ce que mutu akodi ko so mandako? Alors que crédit eza eloko ya ke bako calculer que pendant 30 ans yo tatuchilumba Paul okozwa mbongo boni. Bazwi mbongo wana ba pesi yo sombi ndaku na yo obandi ko futa ndambu par mois. Donc o bazo futa yo ozo kata ndambu ozo futa nyongo. Mais entre temps ozana ndaku na yo. Ezaka mabe. Merci na bande kolanga bazana kaemba
bino batu bozana Kanyaruchinya na Sakanya, bino bozana Lukanga Batushon, Likasi Kolwezi, bino bozana Loja Lubefu, na lobi bino batu bozana Jera Boende, bino bozana Basankusu na Lisala, bande konanga bino bozana Ituri kuna na Isiro, bino bozana Mambasa. Boza tellement ebeli. Merci na bande konanga bazana Angola. Botika la branché pour vivre en Oka Tomesana. Merci.